biso la chantamisi azala soit na chemise asikate ba koma trop kalanza le kota na orchestre so tali kota zo tafu na mtoto msura ko mela na lopele chantamisi na rasuna la masikate na ibiso vérité ba zo kema na kati orchestre na nzali koti la vidéo vitesse ndeti mona na chantamisi azata na niveau te Bercy mwana ti kwa le kaka pa wi rapport à générique à pamba lelo pa ko sa makamne 6 azata na niveau ko to ba sele na ba abilité so to to ba niveau ba sele na ba non ba sa promotion la vidéo vitesse orchestre là déjà ton zoamo déjà pour que jazz musique to respecter mo pour ba mikolo bazala bakona mo ya papa qui baisse parler que Rio donc orchestre donc on va tirer na papa parler qui so bazala ba so ba tata moi si sur orchestre comme to so na bon point ni biso na so na to cadre ba chaîne on va cadre ba chaîne bazala respecter ba mikolo bazala la vidéo vitesse so otali elongi oyo ye chantamisi na côté la mo musique a BCBG na bango wana na bo akomi na molelo o mata ko molelo mo ba soudé donc comme on dit nani ba benga mo ba nani awa ba benga mo ba nani ba magister donc comme elongi wana ba magister so la vidéo vitesse na leti chantamisi ye atikala na mutu mo okela mabodino kuna place ba teka mabuku ba mama na ba ta ma puta ba chaka ba bijo minene ya kala ba le musake blanc akomi tala me bon minene donc asa sune loko sala te kona BCBG ba sune loko te tu ko fana ba tutaka komba we répondre ti na ni a gagner ti la vidéo vitesse autant là ba komba ba chantamisi animateur o ko ba me mona poto ya na alekisa mo ane ko ke poto so za kina travail ya musala les reste ya na alekisa mo ne pas me mona poto la vidéo vitesse baza ko étouffer on les a que jazz to boité baza ka fidèle pas loin mo on se comprend bon puis na ba porter parole na bon ma porter parole à 56 ans baza ba porter parole ba mikolo lo ba musaka banani donc orchestre na musique ba mikolo la vidéo vitesse JB lelo album kuto alia bambonga batu lelo tozo kende soki 20 ans et là batu musu ba pesa bambonga album na musu ba kufa tika na mbongo na ye azela libanga tamu na ye libanga ya kata pesa mbongo pelo ba kufi be libanga tika libeka bongo la vidéo vitesse mo président na bango na ye banga ba benga kai souverain premier ba série moko boyo wana zo munana le roi de la forêt mais lelo banda ba botola mo sa comment moto pamba papa sans cher biso tika la ngombe la moto tika jamais ka biso to likina ba tebe to lo be loko wana parce que bango batika bankomba wele ezalaki awa eleki wana na mutu munene lo wali banga bogisi abandaki la vidéo vitesse sonit lelo ozotanga kongo ya innocent bongo yo tata mobimo oume na mizika kongo ozata na eloko ya yo moko teke oyo kobetaka ezosala soni te ese bila kosala makambo bongo bila kosala mote la vidéo vitesse na boto mona mpe baheritier bakenda baconcert mpe ya bango esala biso pasi te bainisie kuta bamikolo bazole l'héritier mais la vérité kutelanga ndako oma pena tata mokolo lo roi Gilles Kibensa obenga héritier yaya ozo comprendre mais sikoyo la vidéo vitesse bino so balide wana prototype a déjà deuxième fois yango babengi na France 24 avec une émission ceux qui opposent à leader faut pas benga ko le kanene le roi de la forêt l'équipe ozo sentir que vraiment que musicien congolais za mo na minute na poto babengi le roi de la forêt pourquoi pas bengi pe ba la vidéo vitesse dans les années orchestre tikala ba batuka ba kwiti président wa mona amela turo wana BCBG ok c'est tika ba quit ça ba kwiti donc ba cha ba kwiti na bango basala makambo bango so ba meli ba kwiti ba lango ya finga wera so ba meli ba kwiti na fufu be finga wera d'abord Merci beaucoup, très chers internautes, merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment vous êtes tellement nombreux à voir l'émission de Vino au Bolinaraming. Donc, on est sur www.idéologie.tv avec la vidéo. Mais nous avons fait ça, actualité, et là, la réponse de la vidéo, mais toutes les choses qui se passent ici en Angola. Donc, c'est un rappel de la vidéo, mais n'a pas pour ça, on a la merci beaucoup d'avoir tout accompagné l'émission de la vidéo, mais merci beaucoup d'avoir tout la l'émission de la vidéo. Moi, j'aime, moi, commenter, donc moi, partager, ça moi bien. Et là, je vois docteur Marcelo Sadi, les savants noirs. Donc, tout au bazar n'a pas de problème. Ils ont la moi, si mon bali, au beau taraté, au adobal à répéter. Pour y a d'autres traités dans la spiritualité, à d'autres traités dans la charnel, dans l'autre ça va pas traiter, aux en ambasso. On dit même pas de parler de la tension, aux hyper, aux hypo, donc au bout qu'on a coûté. Donc bisognon so, tout coûte na bongo. Pas ya docteur les savants noirs, docteur Marcelo. Le long n'a pas ton nama, n'a pas on a dit chez les sénateurs. To fandaki na biso, to moninga ga sibitimara ga boye, chantamisi.
mission ya BCBG ya Papa Chéri Sultan du Moto Pamba abandi maman ko finga Weranson limité ce qui batilier ce qui j'entends ici a un problème na Weranson bengi adisha le sénateur to mekano ko solana ye pona nini batumboli j'entends ici adisha le sénateur Ouattara David Ewembe, journaliste à vitesse. Adisha le sénateur bonne santé. Ça fait préparer quand même aux hommes qui a formidable. Vous savez. Un formidable bon mouvement à Nimicho. Mouvement vraiment PPL, vraiment président de évoluer en Europe, donc là pour faire pour séjour en France. Donc le roi de la forêt nous retrouve bien l'homme de 5 fois de Paris. Donc par mot de place aux Alina, équipe nous ils ont accompagné au bureau Nabiso, président Golf Iso, la triple brassard, le boss Papi Kaloubi. PDG APK Service, ma vie dans Willy Passem, c'est les fonds de Paris. Donc nous tous vous accompagné vraiment à Paris, donc on va la vie, on va bon séjour sans caractère de tout, tapez vous en avez les éléments de nous tout on va monter la vie. Déjà, tout mais depuis qu'on parle du soir au Betty à Zénith, comme si tu as combattu parce que on que vous rançonnez en bêta télé ou qu'on a en bêta bêta concert en bêta vito. Et va combattre pas au va combattre pas au et on va le bien sur trouver ta Zénith. Pour ceux qui on va boire dans le délai on va passer sur place. On va passer sur place la mise au terrain sur trouver. Combattant ça pour les Zénith. Merci beaucoup na boss yangai moko donc boss ozo pesa makambo pa David Ewembe boss Sankara hein balobi ve ba chemise wana la kaki David Ewembe pesa ça la bien bon Sankara penda donc soto kutali na yo nebike na oza ya ko sepela adesha le sénateur to kota na suntu Weranson asali jantamisi ni bon question que nous retournons et ça n'a pas passé. Donc, je me retrouve dans la question. Weranson asali jantamisi ni jantamisi na mo aza nani. Jantamisi aza animateur à BCBG. Il volera pas Papa Chéri. C'est bon. Mais hier il faut que vous voyez et donc les autres retournent dans ngai donc ma solo est un peu comme un éléphant. Vous comprenez? Donc l'éléphant vous doyez baratate pour que soit azala mission zéani. Donc la cause n'a jamais un problème na moi na moki. Et pour donc bango le mot boy et ça la passe pourquoi? Biso na yo remarqué le mot boy comme la tamo so que ça les locaux faut bâtir na orchestre mo faut tinda mutu na baronde ça mekana ko ba net orchestre wana baza ba mo faza na no ta ba respect belé pour lelo to mo kan ça que jazz pour la ba to za na ta que jazz go senti que papa le kombe papa na so ba defend tumba papa na so ma dilou l'autre za suna ba monter ba mo ba remplacer que jazz pour ani ça les seul orchestre mo ben animateur à 54 voilà BCBG ça la rakuna moi ben musicien mon musicien aza mon colo ya colo orchestre j'ai le Québec c'est ça qu'on a mis colo ya JB donc c'est quoi ce n'est pas ça que Rolanda orchestre ya bongo musicien na ba moi ya finga aza na problème na wera nini ta oyo wera pesaka espace dans leader na ba moi ya polémique c'est le cas wera gagner à péter ba position c'est ba KO ya ba clé ya ba nion c'est tout bêta petit caractère na fallait la faire ba on bêta na ba moi et comme qui est là déjà tout le monde il va bien affilé bailler tout le monde va gaz mawete batika koluka to la muselo ko ese kufa laisser les morts enterrer là au mort BCBG c'est kufa batika ba tomber ba concert na ba ba na kini ba bisa invitation mo ba bien pas tata na ba ya ba fufu ba boko na bi maratina ba bisapia ba bengi ba mo ba beti ba concert là parce que ba mo ba luka polémique net ni na biso net mo na la jantamisi azata na niveau te versi mo na ti kwa le kaka ba wi rapport à générique à pas malilo pas comment ça m'a ramené 6 azata na niveau ko to ba sele na ba abilité so to to ba niveau ba sele na ba non ba za promotion mo ko ke bila déjà to solo non jantamisi na bil ba za ba promotion moko bila futa ba batu jantamisi na mo futa mo tuté bila na orchestre abina ke patron jantamisi na lobi ya za na posta za na pembeni ya Papa Chéri po Papa Chéri monte za non ba za ko étouffer on les a que jazz to boité ba za ka fidèle pas loin. Vous comprenez? Bon, puis là, ma porte-parole, ma porte-parole à 56 ans. Ma porte-parole, ma micolo, le roi, mon sac à banane. Donc, orchestre, la musique, ma micolo, bati, cabana, batu, amitié, ma loupe, c'est quand on encadré, ma batu, amitié, pour le débat, on fait chance, pas comme on va battre une source. Pour ne pas dire que génération, il y a Wenge et Tika là-bas, mort. C'est ça, la génération, où il y a un son de tir, il y a un monde de temps. Bon, le tobo, bana, bana, boti, ma coco, ma coco, lilo.
donc ezalaka awera donc atika koma biso na badistraction wana neti jatamisini ye atikala na ye motu moko okende mabodino kuna place bateka mabuku bamama na balata maputa batiaka babijo minene ya kala balembusaki blanc akomitala mbe bomunene donc azalaka so na eloko asala te mpona bcbg baza so na eloko te tika ofana batutaka komba awera mpo neti na nini aganye neti nini nga nazolobaka makambo oyo jantamisini alobi mpo na nini jime abimisaka bana te yalobi te wera mpe abimisaka bana te bato bayaka nde na bangenge na bango wera aza na kapasité ya kobimisa mwana te okoloba nini ezalaka jalousie pourquoi bango leader na bango aza déjà improductif et puis aza oyo babengaka na monoko ya badocteur Marcelo stérile donc il faut kaka bazala bonga vers wera wana jibe mpe anaza stérile bona bomba naoloba vérité jibe aza stérile abota te bongo na monde ya musique na monde ya musique wapi mwana ke bajantamisini baza oh wapi aoyokana wapi mwana wakende asali nzela ne bamoni mpenake papa azwaki ntan ya kobokola mwana akende asali nzela ozopikamaka wana donki atako bato bazala fidele pa lwango ezalaka bongo te komana ntango papa lutumba basala orchestre na ye otangela bakoma bajantamisini animateur opo bamemona poto yana walekisa mwana epoke poto so ozalaki na travail ya mosala lease yana alinga alekisa mwana bamemona poto kotutanga babili bapesa makambo lelo etikala ayaka ndenge na intervention rapide ti bameme bazenis bamini baberci partout oyokani abili mwana akufa toyokani sele bakufeli mwana jantamisini aboma bana ya bomo yo ndeko ne mpe na boma mwana po ye bameme na zenis mpo batikaka ye bamonaka sens na ye te na wiki jantamisini alobi formidable ezobeta te eza na cri ya malonga te eza na vocal ya malonga te eza na danse ya malonga te eloko na biso lelo oyo anga nabengaki mwamba nguba omoni mwamba ozwa ata ketch no okati otie na nzongo so obwatika mwamba na kati na tomate supu na bato baomelango wana yebiso dowera kosala jamais lokeka te mais jantamisini ayoki yango alobi eza jalousie ozotoke na miniti obar nyonso akini babinaki lindende krimi ya malonga elingai babwaka babinaki lindende esalaka mpasi do eseka sepelaka na cri yanga bakoki non yalobi cri eza nde te donc nde bobeti bongo cri eza te vocal ya malonga eza te eyabiso album na bino ezobeta te biso album na biso ezobeta te toboyi na biso te mais biso tozobimisa bato bazoyemba bato bazobina jibe lelo album kutu alia bambongo bato lelo tozokende soki 20 ans yana bato mosusu bapesa bambongo na album wana mosusu kutu bakufa tika na mbongo na ye azela libanga ntango na ye libanga eyaka te apesa mbongo mpe lo bakufi mpe libanga etikali mpe kaka bongo boso biso toservir nano bato mpo génération na biso bano bayaki benga basaba boye génération banani ya bajibe na baprésident na biso erason bano bayaki mpo babungisa génération wana mais roi de la forêt moto azobunda mpo génération na bango ezala emo eteka nano mopawa mekaki mopawa ezosimba te osantike nini systématique wana mpena ezalaki ezosimba te mais roi de la forêt azobunda so okotina ba bato babi na lindende pembe na nzambe bashelu pembe ya sheri bolingo kozanga yo ti nakokufa juju lombo yaya okala bongo na orchestre na bango na esalama te me mwana mwa mokie mishiga ye na ye meyoka bavocal tosoki oyebiki nzembo eza te nini eza te bamashine avote neti ya président koafikesola triple brassard nzembo ya kitoko bongo ezobetama partout touti kuta vana ya na sala émission na palanka osantiki na mashine avote ezobeta na ndenge mabe ozwi nini nani nzembo ya kafe rum ezobeta na ndenge mokie te ekangi mboka parceke olingi esami ozosantiki eza jalousie biso tona ntan ya kolanda bango te otomonaka bino boya danger bino bobimisa bozobimisa te ye moko nde aza nazala asu na cri te ye jantamisini wana jantamisini alobi bango bazobimisa te mais baalbum baconcert na bango eleki formidable ya Weranson sikoyo yo ndenge oza kotambolaka nayebi oza ambianceur te david mais okotaka mpe na babar ese ofanda des gens qui baobeta concert na bango tokende tozala hypocrite te ebetaka yo deja okotaka te ezobeta nango tozala mwa tijeli oyo abeti mikolo concert wana ezobeta na lwanda tokosaka te na lwanda totambolaka biso tu totambola te nakota mwa nayoka ngo mwa ata mwa defo moko boye baplace moko boye na maboîte nayoka mwa tijeli wana ezobeta nango soko obi na boîte le mosu dj azobeta aza motu na bango mais ngai natikala koyoka bango te ni concert moko nayoka babetaka te donc atika kokota makambo ya biso mpo biso na bango toya ndenge moko te mpo bango président na bango
nayebaka babengaka souverain premier basérie moko boye wana azomona les rois de la forêt mais lelo banda babotola ye mwasa koma moto pamba papa sans cher biso totikala kolobela moto kotika jamais oka biso toleki na batv tolobela eloko wana parce que bango batika bankomba were ezalaki awa eleki wana na motu monene lokwa libanga bogisi abandaki otindi biso gendarmerie po biso mpe roja meka kaka jour mosusu asala eti kobungela président na bango mbala moko suspension na fait parce que oyeba ndasala eloko wana toyoki une semaine okida moto balobi nani tozosanti ke bakomi kotinda bango mais le roi de la forêt a concentré dans ma campagne de Paris. Tout ça concentré à les 12 6e mois 2021 des Zénith de Paris. Puis nous sommes allés voir la prototype a déjà deuxième fois où il va venir en France 24 avec une émission. Ceux qui opposent à l'idée, il faut pas bien pour les gagner le roi de la forêt d'équipe. Vous sentez que le monde est que les musiciens congois ont la mission sur la proto va venir le roi de la forêt. Pourquoi pas venir là? Innocent Azo Beta pour les gars en son. Innocent la musique congolaise dans les cas. Hein? Côté de l'éléphant, il y a des cas. Pour ailleurs, dans les bosso, na Congo, on a dit que bien ça, on va se la faire dans les rois de la forêt. On va dire que nous sommes les Rwanda. Tant que c'est là, on va dire et là encore, on va chercher ces scènes. Et là, on va dire ça, on va comment comprendre que c'est innocent. Il va y avoir des gens qui vont avoir ça, d'accord. Donc, il va me comparer les cas pour les éléphants. Pour une histoire dans les cas pour bien avec Kiki pour les kéo baniko ba inoceza bana mo bazobe ta wadona mo ba nini kuna sekipi do mo beta wana bakini wana na roka to kesa kidini na ba so kina sala ndenge nini seki mais j'entends na zone di maego le gawe en son na via za makambo le gawe en son kasi sonit lelo zotanga Congo innocent bongo yo tata monimo o umena mizika Congo ozatane loko ya yo mo oteki ko betaka ezo sala soniti. Et c'est bien la salle bon. Et ça c'est important, faut j'entends ici dans le maga pas ya pas j'aime bien. Mais bon OK c'est pour favor les autres là. Nous on était que moi na moni que même pas pour la poto ba ninga na ba Abraham Bakei. Amoni que ba Jino Bakei na bango. Ba mission tout bazaki ba jeune amoni que ba ko kotisa ye qui me l'oppose orchestre. Fuji wana kei na et pas que ça c'est que meka. Chance na e. Alobi Fuja qui mazo beta wa ayo beta na ville pour bandi mai muta beta la soit bimisi nini muta beta la soit bimisi bati que les chances de voir dans la studio na e soit bimisi pe bato yo kale ya zo ila kwa les lots vertige à l'estra pour les rois de la forêt à Saint-Michel ni na maboko bowling te ibuba akobeta chaîne na ça succès bato yo ke ba yimba banzembu na ye puis ba contrat danger ko ya se pas ça peut to mime Zénith c'est que ranking bandi na makambo wana ils ça passe pourquoi biso to fana tout le monde a be hérité ba kenda ba concert pe ba ngo et ça la biso passé ba initié ko ta ba mikolo ba zo l'héritier ba la vérité ko te na ndako o ma bena tata mukolo le roi si Gilles qui vient sortir l'héritier ya on se comprend mais si ko yo o ga biso to le kana TV to le fond o bino mo te to tala kaka bana na biso ba kesa la ba l'équipe ko na ba sala ba bina ba c'est tout c'est toi la terre de la montre toi la terre ou gagner le biso to la chanta missile azala soit na chemise à cicatrice. Par contre, trop calanza les quotas d'orchestre. Si on a les quotas, on a fait un peu comme ça, on a fait un peu. J'entends ici à la fin de l'ambassade. Non, ils sont vérités. Parce que quel man a fait orchestre dans les côtés. Donc, on a un niveau qui est foutu à l'homme. On a été respect le baraté, mais si on a le monde pensé à sentir que non, à on a des si on a 2 ans si vous voulez faire une autre qui est là. On a mis ça dans mon soir, ça va être un peu. So, nous avons eu un cas rapide où il y a l'actualité. Mais par rapport à Jatamsil, bah propos nae, à l'objet que Ouerande a commis comme Luka a dit mbela na gaz ya Fab gaz na fait rigolo pour et ça les bien. À un moment à pas comme on a pas concert pour Ouerasa moi go la trop. Tant on Fab gaz ça yaka. Tant on Fab gaz ça yaka. On t'appelle ça Fab gaz chance ça va terre. Fab gaz ça yaka pour tu donc au compte du matin que l'autre va ça. Mais le roi de la forêt le roi dans ta vision. Fab gaz c'est n'enga il a maison mais soit que dans l'orchestre soit dans boya. Mais le bon matin comme Fab gaz c'est le pour le roi de la forêt ça va venir où soit ça va sacrifice à bien été. Ce qui ouera abunda comme orchestre on a une musique à maison merti. To bandi bena partir il y a la faire to bandi ko kita ba tu on soit ni soit comment quoi.
autant de musique quand par exemple tant de au moment le roi de la forêt orchestre soir il y a mon toit il va rater mais t'as les lois pas là de baki va faire tout ça va pas c'est bon chanteur le va faire tout ça moi là la ici nzela na bango na sima pour moi président na bango le va vraiment ça va va faire tout ça tant on va tant on va faire pour sauver la tout moi va faire tout ça avant oui les gars pas na est-ce que fana boge o donc la musique amo fa buka sa kuna aya ka bala moko o moni ka ma si ka bi se bino bango tala ka clip pour ira nzembo Chantal bis o da fa buka si na bosa na ko kala sala tala fa buka si alwana na ta fa buka sa lelo o comprendre que oui raza mon toi souiller la télé na to ba to bosa na lelo ko wana te ndeti ba moto otana ko mwana neti bango ni bazawana génération ya bango ba koma mikolo pa jile na ba o ba yaki wana ya bana to tanga koma na azate mais ngana so to bali ko tanga ba baleki na nzela we ha to le moi analyse muke entre biso ni balinga na yo wera ba mise bazo lo kwa bazo kindi pezo simba jibe mpia na ba mise ba lo raté mais bazala ka na d'autre part le balem sous JB à Giraraba c'est bien il y a un ballon raté ou comment pas un espoir comme ma responsabilité mais c'est un JB pas un esprit comme ma responsabilité il y a moi là fan na fan na beaucoup là bas oui bah nous tu pas quand les arabes là tu as bah moi là mais so qui no moi vraiment beaucoup de il va s'arracher bas moi pas ça so ba il pas petit dans ma statue mais maman la makelele azuma sympathie wana azobota wana si les lobes battent la gueule biloko balamé na ndako na bango ba pesa ka moi porte studio za la wana mais ça na bala musu na quartier mon na ba dima après pelo musu lobe aye pe na quartier mona nani mona kingandi elle va pas wera bana wera za na so comporter na ko bana age na bima adimbe na yelo kanzela au biso to baki to za na école de formation puis na kati orchestre na biso eza le roi école ba maka toujours na ba domaine moi pena bando ba so ka diplôme d'été bimi bo moi pena 90%. J'entends si vous avez lingué au bout de l'eau, on a des bino aux avantages. Il y a un lingaté qui est bibon. Habillé. On a des singles que tu vas te faire. Pas petit à ta chasse à chaque crit à boire kati. Na mon avis dans nous petit na biso pas jokalu là moi machine à boy. Pas ça va pas na bango. On pas jokalu là na mon wana so bien so ndi côté so ina. Ba petit ça soit ta chance à boire kati. Orchestre là déjà ton zoamo déjà au jazz musique à tout respecter moi pour pas mi kolo bazala rakona moi la papa qui baisse c'est vraiment on a sorti le baisse ben ko avant de baisse quoi avant parler que Rio donc orchestre donc bon pour matière pas parler qui so bazala pas na moi tata moi si sur orchestre bon to so na bon point émission na émission na to cadre ba chaîne ouais ba cadre ba chaîne ba ça na respect ba mi kolo bazala so ko tali elongi oyo ye chanta misina na côté la ngo yengi musique a BCBG na bango wana na bo akomi na molelo o mata ko molelo mo ba soudé do ko ndi nani ba benga mo ba nani awa ba benga mo ba nani ba magister do ko ne longi wana ba magister so tala siko ba bili bilongi ba ya kanango na o ba bimi na molelo o yengi musika maison so o moni bil papa o soit pas moko quand on dirait ba bo les maki na nzoto ole ngolo bani donc ole ngolo ba ga gendarmerie donc akoka makambo te nzale koti na orchestre na ndenga mokie te na biso kemba seza kuna misie bazokoka na BCBG nzale bango na biso vérité ndako ya leader ekoza na nzala te mais bato baza na ye wana oyebisa yo bazokema na ndenga mokie te donc bakomi bapere donc nde eza na ndeti bango baza bana place orchestre teste te mosusu kaka mobanga so na bina mekese kosimba ya déjà damisi. Mais je me suis dit que ce mot a fallu aussi. Jamais. Jamais, Simba. Et l'ongé au beau matoni. Na Ajuana. Na Ajia combien de oh, et Simba. Il y a un moment que non, mon conseil animateur veut que nous me fassions, il y a un kangi et bisou et Simba. Ça n'est pas bon. Impossible. Tata mon collègue, moi, bébé, ça va nous bazana. J'entends monsieur, mais la maison, mais beau soit été. Côté Jamaïque, ça. Dans un bassin. Alors moi va créer bien moi te mais aboka va créer bien ala bande ko so ko ndoke senga ba créer na rompe nga ba po za pemeni mona ko pemeni na rompe nga ba na ba bimaka ba teka ba mai ba za ba créer fort andoke senga banda ba ya ka ka ba te ba benga ki maboko madesu
J'attends ici. Yo kaka baka soko même na orchestre na baka raté. Abaka raté. Donner ça na orchestre tikala ya batuka ba kwiti. Président vraiment na amela ka turo. Wana BCB. Orchestre tikala ba kwiti. Ça ba kwiti donc ba cha ba kwiti na bango ba sala makana bango so ba meli ba kwiti ba lango ya c'est finga wera. So ameli ba kwiti na fufu be finga wera. Au fin à j'entends monsieur au fin à wera et ça pour attaquer ba kwiti. Ba kwiti bon zani. Yo comment le ngana te tas ko ya mela masanga ta mela ka gene. Ba bloka moto. Vous comprenez? Donc, je suis on a repéré ça, donc il y a un jour, tant qu'il y a un lingua à l'ongwa, na un jour après nous aussi baptisé. Oui, la route tata, au ta bombe à sur les derniers qui paient. Bon, moi y écoute, fourmi na kati banzoko. Oui, la qui dira moi la moro bozo de ma peu comme je chante ici. Pour attirer aux niveau mon a CDOT, attirer aux niveau mon a Bill Clinton, attirer aux niveau mon a brigadité. Attirer au niveau animateur, nous sommes à la maison, même la roi David de Moukoussé. Attirer au niveau mon aïe. Lina, et ça y est, s'il y peut, n'a pas la tête, et ça y est, taille, n'a pas de crâne, bon, j'entends bien, c'est comme ça, mon avis n'a été. Vous comprenez? Mi, attirer à Kalila, dans la marque, attirer au ça, la crabe, mon avis n'a été. C'est les maman, c'est les. Attirer au créé qui a bon, mon avis n'a été. Donc, à un niveau, tout le monde est aujourd'hui. Alors, la tribune, la carrière. Est-ce que ça la montée? Tu es dans le monde, la au prince. À côté de ça, on va faire il est moyen. Est-ce que ça crabe au monté? Donc, niveau d'un awéné, la biso et maison mérite à la rosalate. Donc, ministère de la gendarmerie, tu as la. Au moins, on a un concert, moi, à répétition, mon robot, il y a JB. Oui, là. Il y a Clinton qui est naka. Oui, au moins, on a un gendarmerie, il y a un vertige. Tala batika seben bili kuta zaki na ina posa ya kubwaka te yo muto yambi mupaya na kati ya nini ya ndako na yo mobandi critique okaka bandaka na moto aya bayena moyebi na société abandi cri wana mais bili voilà ça va on benaka outé pas phénomène les rois de la forêt tant tcheka mapumbu malembele abora monte tant mapumbu malembele tant kabi merci na kati on présent bonda kanga bili bato habite donc batikala ko ka crime ko bimina ndako na bango na yoka na tie ba comprendre que to yoki pena seben pena sikoyo aboki na mingi tane ka makumbu malembele abaki malembe tata ko forcer mais yetra zuko tana ka ba abo aka boye mo présent na bango kati so na chelo concert wana so za na mocha mo na kati mission oyo abandi ko ba ba pena mo présent na bango lobi makumbu malembele donc aboyi oya kwaki. Mais parmi les grands animateurs dans le Congo, j'ai l'impression que ça. Azate. Les grands animateurs dans le Congo, c'est la Malembe. Les grands animateurs dans le Congo, tu as vu la biso, Juna Mumbafu, tu as battu la biso Doudou ya Zaiko, tu as kozwa kuna tokoka kozwa kaluchi dans tozana wengi. Wan tokobo ya moté. Tout kaluchi. Azaki pour animateur, tout le monde Bill Clinton, tout le monde sait le scram, na ba animateur ba yaki ko bibalo na sima to pesa ba biscuit des écoliers pe chance ba yaki ba sala makamba bien, ba animateur ebele ba yaki na okasa ba G5 ba yaki nani animateur muso wa zeko nazo bosa na kombo na animateur ba yaki ebele yé na kati makamba animation ça ana criminel ko moi c'est bela na kuna mtakome ko se pesa des aki cellulaire qui qu'on me repose un peu. Ngana yeba ka jantamisi wana sera na tamona petit na biso mo bazaka DJ à comment DJ na Luanda petit na bota mo na kini wana jour moko na soit chance ya komona na jantamisi na zana kisi moko tambola na décaleson ata caleson bleu na rouge ezapé ya ba bourse parce que so tali sur côté mais ni kamitro et comment pembe donc les sanza couleur mini rouge comment na niveau pembe ouais jantamisi wana jantamisi et pas na ye de 1er au 30, biloko ya mamingi za kapondo. Tale mapondo mai donc des on dit bateka beta na BCBG. Azana no na donc yenda kuna ina ondeza na izo souffrir zana médiocre na katanda kwa. So otale le lomo que j'entame sinon moi bebone mikolo so senti bebone so so mani bebone za ko vimba donc so ke na body no ska bateka ba boki na mère na nyonso na na fait expliquer elle nyonso comment on finit ces plans. J'ai une infection, on a une histoire, il y a un P, il faut que le cabinet docteur Marcelo Sadi, de savants noirs. Le docteur Akin Babunda, on va se rater, tu as raté Batambata.
Ati ça les sénateurs to comme même son asuka pesa ba mote na bato ya yo pesa na bien. Wa ba mote na nga vraiment bongo na moni bongo foko bandaka liboso na bureau na biso quoi donc kamoni maître Kemi Botaka fongola Luanda mère Aïcha maman na Alegri ya place aux alliés ba mote na wa na mutema ya Docteur Marcelo Stade. Pour tout panda Farai grand joueur et pourquoi pas les grands chauffeurs Soda Makasi. Donc les directeurs du projet donc Guylaine kamoni Jamujinga Brice Afi et pourquoi pas boss Koukamatimu babit Koukamatimu minito dans kata mboka boss Koukamatimu donc à Kanimbo na nenga muketi par kamutezo ça mais danger à kata mboka donc boss Koukamatimu tazo ça c'est mon micro de l'activité la moni ba benga les savants de la salle Bob Machuda la biba toi on tazo là ça va tunaka ta Luanda na ndenge ya mukete Bob Machuda les savants de la salle donc yéou migolo ko sarate phénomène qui est dans état mbongo masala ngai babi malgré tout pas problème mais tous ensemble quoi Amel et Mwanda nous vamos dans la carte roi dos na mars donc tous en thème Cédric Mawete babi bateau basimbi aller dans la Zénith donc thème Cédric Mawete parce que la bon Nico Kay les formateurs des boss et des idoles ça va très cher biso de zuga habillé de tellement Docteur Marcelo il a fait ça qui visa donc ils vont pas passer habillé quoi donc je fais ça Rigo Kiyama babi Sugar Baby la fille formidable na Katia Canada et puis boss Papi Kalou président d'Omnalil président Golf Kizola bana tout il y a les originaux bana tout il y a les vrais bana tout il y a El Luanda les amis de Williamson El Luanda donc à Mbote na place écoute les bino Marlène est pose des grands matériels alors nous passe moi ça Pembe bana bi rotique attente la moni pe bon Nacha Black babi moi si a Pembe la patronne Marina de Lema donc Mbote na place pour ça Quand on a remercié maître Kemi donc tous à la au grand chauffeur soda donc il y a penado à même mon conduit quand on parle de mon conduit on va directement Docteur Marcelo Sadi donc le but sodi mon conduit pour la yo hein donc il y a penado bobuga na te David faut expliquer tout il y a bobo tapa na ezama kamba 3 jours les attaques le quoi bateau ba peso oh le lot na moni ba docteur ebele le traditionnel na mboko na pesa 25 litres ya bidon la qui sont manda ba nyoko la ba yango mais même pour que le sourula toni ni pour pas Docteur Marcelo on est en ba peso ka traitement normal 3 jours sur zorazé mité au Suisse oh pour ba mion ba ni kuna tozo traitement ya 2 jours la minute ici na donc on a so pas Docteur Marcelo ba binengo côté la kinengo ko bimela te donc il y a des local famille télémé là ba côté ça aussi ni kuna solution zo mana donc ata ba pambi yo mbasu ata ba beto mbasu na mona ba mbasu mususu na sila petit pendant 1 mois on devait na mbasu na lia kate pendant 1 mois na mona pena muta panzana pena mona masa panzani on mona pena lokola mutu ba obimisa ma ya kalamu mais na mona pena zonga mo bimba pena donc ça na butu kuna butu lo ba obimisa te donc pas Docteur Marcelo Sadi les savants noirs tozo bandela tozo lo ba aussi ba tuna ba ma ya pondu mingi pas qu'on dit bama tchacha comme tu sauras pas qu'on la communauté ouais n'essayez le kouta la vie comme la souka Docteur Marcelo Sadi les savants noirs déjà na kata mboka ngola donc numéro na ezali bozwa donc bozwa na numéro na ba kuchango wana donc ata openinga yo bengi David Wembe donc numéro Docteur Zana donc okuta na Docteur pena ya fepele. Abonnez-vous massivement à l'idéologie TV avec David Wembe donc Erosala Bino plaisir derrière la caméra c'était Chika Bosango donc tous à la Zalara Erosala bien merci beaucoup à toi Marlène la Tortura maman pasteur coaché maman Erosala